Ah oui, merci. Nous surtout besoin déjà connecté partout. Besoin de la biso à travers Tindika, chaîne mais ça toujours informé bien Tindika, chaîne peut savoir bien phone surtout. Et l'autre qui a wana bandalon, moi tout ça le micro par rapport à décision d'oreille que nous qui chasse ça, tu fais un confinement pendant 4 jours à bimater, le remonter mais décision wana et qu'on changer. Après ça va qu'on changer. Tout le monde qui chasse toujours malili batu bako bima batu toujours bazana kanda batu toujours babi que non décision basée ça la raté batu ba réagir rebelle par rapport à ba konzamboka mais après décision que la décision wana tout le monde peut le souci que non pendant 4 jours et pendant pardon 2 mois batu ba refuta maïté ba refuta courant donc message va bande ko bazine déjà tout qui taille awa tout ça réaction bande ko par rapport à maman surtout les cas qui tout ça déjà à la carte ya université ndiko kota no boye tout le monde hotel mpe awa Mbote, kama musika yebi moi 1 mètre, moi musika zonga masima, zonga masima, zonga muke zonga zonga, OK. Moi 1 mètre ça là c'est bon, bonjour. Bonjour Ndego. Oui, bonne santé. Non, santé za moi muke po yebi ki mboke za touché na épidémie o ya coronavirus. Yango nde omoni nazoloba ki moi vraiment faux. Moi vraiment faux par rapport à la décision ya Gentili Ngobila. Yo ta question boyo ki yango, décision bozo ki yango ndeni. Bon, tozwa ki décision yango bien pour nous protéger bateau bazana nous affecté mais dans ma grande surprise na poko na vandi boye na tweeté na ngai na moni yo banile lisusu déclaration yango et le qu'on ande nazo profiter na lobana monsieur Gentili Ngobila gouverneur ya ville papa ce que moni qui makambo ezo simbate c'est le moment au boulé Kinshasa eza yumbi kutu ezalaki muke okokaki yango te maintenant Kinshasa eza charge ko sala ba aventure te. Kinshasa eza charge ko sala ba aventure te. Kinshasa eza yumbi te. Yumbi ezalaki muke okokaki yango te. Kinshasa eza charge ko sala ba jeté. Avant il faut sala eloko moko boyo sota ko décision moko boyo en tant que premier citoyen de la ville. Gentini. Ozana ba conseiller. Bazo conseiller bien te. Ozo zwa osali eloko moko boyo pondengo lobby oyebi ke ebele batu ba défi bambongo oui nazo respecter distance ba défi bambongo ba somaka ba biloko ayebi ke non lelo to kozala na quarantaine to ko bimati mercredi mais na pourquoi au changer de décision basala kana no étude du marché au sali étude du marché oh est-ce que loko yo nazo sala est-ce que ekozala bien pour la population na biso to ekozala mabe pour la population na biso alors azuka décision ye moko kaka ye moko wana alongoli sous ba mesure yango donc eza eloko moko ezo senga ke chef de l'état mboka ba gouvernement bongo te oza mokonzi ya mboka to banda koyoka na époque ya Kabila ke Kabila banda kokotisa bantu na kati ya ndako na ye azo boxer bango eloko ni ezango boxer bato bazo bebisela ba makambo po eza ko bebisela mokonzi ya mboka makambo Félix Lata Baga Kotisa Gentili Ngobila na parler na yo beta ye boxer ye Kabila banda ko beta bato oyo awa ozomona Ngobila ba pesi mbongo ye na ministre de la santé ba pesi mbongo asoma ba appareil respiratoire ata moko ezate sikoyo to koloba nini ke bazana pose ya population to bazana pose na bango moko baso ba mbongo batia na ba mabenga na bango Ah oui, tout ça toujours na wendastiki tout tambola par rapport à la décision ya mokonza mboka zwaki to moni bande commission so basili malgré bande commission so basili na bango babo ba ko bima kaka ba ko bima na bango te ba fala ba na banda ko to kitaka to so ba réaction ya bande ko par rapport ya malade zo mona keno biloko show awa ya ko sakana te ba miso ba sala ba wenze ba miso donc réaction eza vraiment ya makazi to mo lelo par rapport à des autres lukata to lobisa batu par rapport ya décision ala malgré coronavirus malgré tout mais kinois azo kokane ko vanda te kinois azo linga toujours côté ka azo linga toujours kaka ko bima chaque je sais comme si bande ko papa to ko sota papa côté réaction na par rapport ya
ya mukula lelo mbote papa. Mbote. Ota la caméra ba tozotala partout toujours sur la par rapport il y a décision ba utaya ko za mokonza mboka ateme décision le gouvernement ba ki décision que no ba to ba bimate pendant 4 jours. Alors yoka kango réaction za kimoni. Ah, amuna za biete pour faire 4 jours ndabuzo. Par rapport à la santé, combattre la santé, ils sont bien, mais ah, 4 jours on va nater. Malgré qu'on a virus, ils sont bons, mais on les gâte sida. Naïbi, nous sommes dans la TV, dans la TV, nous sommes dans la TV. C'est ça. Naïbi. Ça peut voir qu'on se protéger. Ah, non, vous pouvez pas attendre qu'à savon. Mais pour tenir dans la chambre, on y va dans Tawana. Ok, merci. Toujours continuer toujours tout ça ah wa katani baluka boto ça peut to moni ndekwa sawa mbote mona mboka mbote papa oni santé za normal to usi mona wenze sikile poto sala wenze bendeli ngape na zana ngakopera kopera décision bazwa ki par rapport ya 4 jours to matin décision ne ko kolobani décision ne za mabe pona biso ba kopera pour surtout sala raté o batela bino santé na biso exactement pour bota santé to boyete mais akolo bango bonka te maman décision maman ko lobi maman ko faut to préparer quand même to za bat to boyete to nyimbo ko za bien mais to boyete to za bat to bat mo to lia to du jour misali ezati to sisi ba classe to lia to so sali copte o goliati mais ma plombe vanya pale yango isengi décision wana ngo bla tiaki wana fo mo konza mboka landela ngo ebi ke coronavirus so boma makasi na ebi coronavirus so boma makasi apesi ke sana kichasa naza si mais naza si vite naza si vite ndeni o tozomona ba image na photo tozolanda ba image baza semso ba ndenge bazokufa nde bazobela mais awa bazolakisa basi ba image wana ta tanga bakomba bato bakufi nango zoyoka kana ba TV zo bazoloba loba tozoyoka biso tolinga pe tomona pe ndenge bato wana bazotraite bango nde tozomona na Chine na Italie tozomona na Espagne tozomona mais tozomona te lelo basuka na bandeko nyonso bazotala na bakonza mboka bakonza mboka balandela mpenza likambo oyo ya maladi vraiment mopepe oyo ekende mosika ezala te eloko tosenga na bakonza mboka yango wana ma papa fati atala mpenza likambo makasi. Merci beaucoup Tozo Koba. Toujours merci à Pacherefi, merci à Refin Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Ami Mawetu, merci à Mamé Lise Matondo, merci. Depuis Tozo ata côté, ton qui m'a fait côté, bah ça toujours Tozo attendre que la bise à moi c'est un mbote ndeko. Mbote papa. Oui, tout le monde kaka wenze. Yo profite tout ce que zo continuer kaka. Tozo somba kaka papa. Tozo somba mais qui décision par rapport à 4 jours dans la banda ko. Boyo kaka ngota ke moi la moi c'est. Fatia yo ke biso ma walubi esina la bongo te po ngaka ayeba ki tunga to kufa. To kokate. Basale po ba battre la santé na bino. Nzambe pas ko battre biso malgré pas ça to battre ba santé, ça ka bien. Problème est que nous avons aussi kaka. Est-ce que vous avez le coronavirus? Eza. Quel est votre maman? Papa Eza. Est-ce que vous se protéger contre ça? Oui. Toujours sur la maboko, quand on a un lobby, continue kutu. Ah, puis continue ngwa kuna. Continue. Maman, vous avez plus pas de continue maman. Pour abattre la biso, abattre la peuple nyonso. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour papa. Oui, tout le monde a des épices responsable mais malgré pour ma maboko par rapport à coronavirus sur le bani. Papa coronavirus ba le bezobo, ma maladie ezobo, ma totala tout biso moto takina Ebola. Tout le monde a ndenge boma ki. Comme maladie eye ba lobi ke za plus que Ebola. Ezoboma. Yango toza ko se protéger mais pas se pesa biso ka ndeba ebisa biso ke to bima te biso toza atolia kana ko bima toza bana ndeke to bimi to lie siko to lamuka ka tongo mongo to monika balobina so bo bima te to suka wapi soki balingi to bima te basali biso tama budget mo ba pesi biso ta ba mama e ba mama bote kaka to mona ba mama ba mama o ba za première dame to mona ba mama ba lekana na ba wenze mama bozo ta boye boso me bana biloko lobi nazo mona mama zo teka kiti azoteka ba mesa pour ça la provision akina provision ngo sac ya loso 50,000 akosala ndenge ni botela biso na likambo tozana biso na mbongo te akotia ba provision na ndaku bozwa mesure ngo malembe o bozozola biso na tokoka te nzela ba Kongo bakangi bata ba Kongo bazokota te biloko eutaka mboka tokosuka wapi yo mona mutoloni bilanga no ba biso ke yo mutoloni bilanga tikala na mboka mutu mususu atekelo biloko ba mama na balingi na bango te bazobanga po malade ko tambola te ndenge ni biso moto za ko se protéger toyebi ke malade ezali toza ko se protéger toza mikolo toyebi ke malade ezali mais libumu na biso nanu liboso pe et mambo ufuta mai na courant est-ce que bo assurer batasina na régie des eaux
po bino bokoloba me kuna régime ezona sinel bayo pikola biso pompe soki eza bongo nzambe azwa lokumu oyebe eloko mona ngi naloba baloba na mikolo ya suka wenze kozala te ngai nayebisaki bana ngai alobi nazozela kaka wenze ezala te page wana ya bible wana ndenge nakata yango mpo wenze kozala te mikolo ya suka tomoni wenze kozala te tonga tozwa nini sikoyo tokomi na suka oyo ekomi na stade de la fin mutu na mutu abanga nzambe mpo tokomi na suka. Toujours na micro baladeur tout moni maman avant mbote maman mbote papa mais toki le baba ki lelo keno bato babimate bavana bandako baye ko changer décision wana mais bato miso baboko bimate moni obimi akota wenze moi le boko zani papa eza pasi mingi pona mboka na biso siko bango ba oboya biso to bima biso ndeza botolia na taux du jour ba parents bazotangisa bana bango ka par rapport ya ba wenzo ba osalisa est-ce que pena makambo bazosala est-ce que vraiment bazoyeba vraiment loro bazosala ba surprendre ba tout directement que to ça 4 jours to vana ndako te poto lia nini to melanine na yoka ki pare ba lobi pena mai ba kokanga siko to mela masuba o to kufa maladi yango ya corona ngo eboma biso ne to kufa bien po lobi population ba bimaki ya kosakana te siko na maladi yango pe ba to ebele pe ba zoki yango na mukola lobi. Mais côté on a vraiment bah meka vraiment dans kobongisa décision bon rapport na obatela ba santé na biso to bimate ba la télévision tento boité mais du moins que ba koko pesa batu ba air boko te kanabino pendant tongoti 15 heures 15 heures wana le boyebisi batu bazonga na banda ko ba se protéger ata tokola na biso ti banda 15 heures ti lobby c'est pas un problème mais bino bo privé batu ba bimate ba sa le lokoté est-ce que batu balala na bambongo na ndako na bateau du jour bato ba défi ba mbongo po ba luka ba tata mo provision na ndako siko provision to liango ka 2 jours bongo lundi bongo mardi ti mercredi eza awa mais to kufa to mi kufa non na maladi yango te mais to kufi ka na nzala ba me ko bongisa papa ko futa kurana mai wana penza papa wana na to batango na mpanzi biso problème c'est za vie sociale batika batu bateka to respecter ka ba norme pas parce que maladie eza na mboka to respecter ba norme que mutu na mutu à la distance na l'autre pour de façon que maladie wana et comme la bisoté c'est un peu ça. Merci papa. ezali mbawado eza pitoyable situation nga na bamona situation boete donc bamasa nazoplere bambasa France mpona covid-19 mouvement ndenge eza awa doki nazoplere bagrand couturier na France ezali capitale de la mode France eza à Givenchy France eza à Jean-Marco Ventoux Italie eza à Jean-Marco Venturi donc naza koplere mais avant le banni surtout quand on a créé ce monde dans notre image, on va s'arrêter. Il y a un monde qui pas de contact, pas d'embrassement. Il y a une salutation déjà avant que ce qui réponse est certain. Et cette salutation est sur la mode pour la retirer à la distance. Avant tout, nous avons une idéologie, pour la tâche au coronavirus, pour la prévention, parce que France a dit qu'il y a 3 milliards de dollars pour l'Afrique. Bagoti da masque, bagoti da médicaments. Tant médicaments de coma et c'est que tous les peuples africains passent à la Gowana. Donc dans la semaine nous, moté et c'est que pour la COVID-19, yango ya liboso, tout ça là et c'est que y a pas patron. Moté on a besoin de distance. Ya liboso zali. On est un patron. Si tout ça ce qu'on est certain, oyo et ça y a avocat. Ok, Nango? Nous avons la distance. Mais nous aussi, nous avons si nous avons mettre, c'est que réponse, il y a un moueng. Il y a un moueng qui est nini. On se fait toujours un rapprochement. Donc, on est un moueng. Oh là là. On est un moueng. Non. Maintenant, on est la mouké. On va mettre en France. France, capitale de la mode. Il est pénible, en cette décennie devra apparaître. Il n'est pas endémique,
Comme c'était la peste qu'il est pénible. À un certain siècle, l'humanité doit subir une pandémie. Comme était la choléra qu'il est pénible. À un certain siècle, l'humanité doit subir une pandémie. Oh, Covid-19. Donc, ah papa, dis à maman qu'elle me pardonne. Si je l'abandonne, je n'ai pas lavé les mains. Ah papa, dis à maman qu'elle me pardonne. Si je l'abandonne, je n'ai pas porté mon masque. Ah papa, dis à maman qu'elle me pardonne. Si je l'abandonne, je n'ai pas gardé distance. Donc, na idéologie, on a tout le monde. Tu vas replaider. Négocie mon aboué. En confinement. Tout le monde va s'arrêter à parler. Moutazo te kazate, moutazo mazate pour la cadre de la protection. Mais le côté sengi, le gouvernement, elle m'a dit papa, tu peux pas ça va libérer bango, va ça marcher la bango. Mais ce qu'on va tenir 3 milliards de dollars, le gouvernement de France. Tout le monde va s'en droit qu'on soit gratuitement, l'argent wana, paie mongo wana. Et moi, je me dis, n'a rien de déjà que, si on peut s'amoter, on s'en tout à l'heure, mais on touche. Victor Leison, Victor est certes à l'autre côté, soit déjà idéologie, il y a pas sa bine idéologique, et certes, vous avez à distance. Donc, tout ça, tout le monde va la Katiwana. Tout ça, donc, il faut toujours la précaution parce que si on va aller en Afrique, si on va en Afrique, donc les années qui passent, 4 millions de morts par heure, 5 millions de morts par heure. Donc, il y a bien que tu as la neige, si on va en Afrique, on va polélé. Si on va aussi dans la Kuna, si on va en Afrique, on va en Banda. Mais on va en Kuna. Merci. Merci beaucoup de moi, les acquis. Idéologie, ok. Nacha moi, je sais pas, Madi Michawana, oh, il y a Covid, oh, vous savez, Kawana. Merci. Etc. Un certain siècle, merci. L'humanité doit subir